kuna bazokata pondu na biso yango na ngambo. Etandi yango ezokatama. Oyo pe déjà si lundi et aussi là. Donc le lomboula est dérangé et salamika mukie. Salamika mukie. Ndu yangana kuna. Tandi yangana kuna. Papa sala kuna. Papa Jonathan amoni ozokata matiti ya musani ozosala. Papa tozolongola matiti ndongo moni pondu kuna nyonso donc tozolongola matiti pour que pondu etikala yango moko ebota na mwa liberté moko ya kitoko. Donc matiti oyo tozolongola partout. Tozolongola boye pour que etika pondu ebota kitoko. Ndongo moni pondu na biso yango. Donc faut tokoma tiku na déjà mpanzo nyonso longwe. Tozo continuer. OK. Namoni pena pono tour eboti na santé soit kitoko makasi. Eboti pena bien pena. Donc nde tozolongola boye soki mbula ebeti omona pondu epusani lisusu. Donc pondu ebanda toujours kozala na santé mwa kitoko. Tozolela kaka nde bagana chef asombeli biso te. Tala tozokanga matiti kaka na boko. Donc awa esika papa reki babandaki kosala ba aubergine kuna ba place tokataki liboso awa esika oyo ba aubergine elonamaki mais awa mikala esalamaki te nde omoni tozo progresser na kosala mikala kuna nde mikala ezali liboso place nzete wana etelemi wana nde mikala ebandeli wana ekei kuna kote oyo mikala eza te esengi fo tosalisa mikala mpona kotia biloko na biso malamu wana omoni wana petit Serge. Donc mikala yango ezosalama tozosala na mikala makambo mosusu etikala développer kaka ndenge tosololaka tokotalisa o ndenge nini makambo yango ezosalamela mpo ndenge nini esalami omoni mama moto azosala mikala oyo tozwaki ye mpo kasala mwa 4 tasse eza a ya mikala mpona ekoma bisika ya mikala oyo baparaki basalaki. Donc c'est ça bisika mosusu na totumbi tomoni matiti yango wana mosusu kutu matiti eza mai ndeko azokata kuna moi tolingaki bavideo nyonso tokopesa yango mbala moko ti vendredi. Donc posa na ngai nde yango wana mosala esili nyonso zwi bavideo mais lokwa déjà awa déjà ebandaki yango wana nalakisi yo suite nango mpe okozwa ti omona kuna ndenge nini ekoma. Espace oyo etikalaki mpona kosala yango wana tokokisi yango lelo tolitaki tosala effort lokwa tobandi oserve mpe misala malembe tosilisa yango pour ke ntango tolona yango elonama nzela moko kuna na suka moto afandi kuna papa madimba ngazi pena na suka wana ameki kozume moke tokoma donc espace yango wana yango nyonso nketi kuna na suka c'est bon. Bon chef awa kolanda ndenge forme ya terrain na coin oyo ya droite eza accidenté te espace oyo toyebisaki eza na 5 tasse yango na zoome oyo espace wana yango na malgré terrain eza ya kotengama mais tobendi balimite na biso tomesiraki yango ezali exact. Donc likolo yango wana mikala na se yango wana kote kuna na ngambo kote oyo omoni kote suka kote oyo banzete ekoli moi mpenza nazwa image kote oyo bien ezali te parce que nga nde nabona likolo ya termitière omoni kote oyo déjà mikala emonani kote oyo nde mikala oyo déjà basala déjà place on peut déjà totumbaki ezaka eloko biso moko tokobongisa tokokotikisa donc tozolona eloko nyonso tombala moko donc image ya likolo yango omoni